mpaka eza motema mabe. Motema mabe eza kindoki. Vous comprenez? Tant il y a zolo bakino azana makambo si naturel eza kisi kindoki nganga. Nangana biso vérité moko. Eloko mpaka esali ke asali eloko yo. Ezanini. Asali eza pression. Patience exate, envie. Héritier Watanabe. Patience, il y a 10 ans, 8 ans. Patience. Héritier a lancé campagne, mon fils, il faut la bien campagne. Il y a qu'à remercier les fidèles bateau yo, bazala na yé depuis, bazala. Azo remercier, on a formellement reboué. Tout le monde, bateau le rôle là-bas. Igenzao watatimba na poto ba Dodi Chungu de la défense watatimba na poto Enoch frappe encore ba Kei ba Sylvie Alenzo ba ke ce qu'on a au monde là ba cédé à lamba général ba maître Romaric a remercier ezaka ba musicien c'est patina ba na poto ba Kei a remercier ba tebele parce que parmi ba to oyo fallait remercier dans la liste na Charline Pakalingomba. Ah bon? Ajaye ba pression watanga inde nazabo ifona kende mikil. Te lo bana on calme. Wana na nazolo ba acha wata ba pression. Wata. Wana na paka. Yo kana lo ba siko ndenge lo baka. Wana Pakalingomba. Pakalingomba Charlie. Wata Nzambe. Oyo Charlie mpaka. Kaza gras. Paraza ndoki. Paraza faux esprit. Atandoki bomana. Botala ba page botala internet babila mosu to mona onka boyika to ta ka se sacrifier vie na pour héritier se sacrifier vie na paka bika na baliwa paka to uti Lubumbashi bitumba babunda paka to uti Lubumbashi bete machete katana awa to uti bitumba na ye moko to latisa ka héritier pour nager bitumba na ye moko eza bitumba na ye moko akeno bunda bitumba na ye moko za pour na héritier te Kimoyibi na ye. Dans les châteaux babeta wana za. Kimoyibi na ye. Ah bon? Ouais, il y a un problème héritier ou tout mon père héritier ça va na été. Pas bien c'est image. Mpaka tant ozo ba makambo yeba oyo héritier asala yo na vie. Yeba poko mananda ko yo mo vanda lelo mo garantie ndako wana. Oyo zo vanda lelo bali o chepe mère na palais respect na mère harmonie ngezi. Mère moko bien mais mobali nde pas kutani na yende na vie même yemo na mère a regretté. Je vous dis vrai, ma mère non. Te na ndenge mabete. Non, pas juste là. Na parayo na ngola. Ozi matanga mwana bina kufi awa. Yo na ngola. Ngana se déplacer na yati matanga na bino na bandal. Mwana bino. Oba afufa na moto na bandal balele na kongana. Webi mo na yela yo. Parayo tapa goga. Tout sur la montée, na ndenge mabete. Parayo zo beta lisolo ba musicien ba kangama na kisangani. Héritier beta bato bambateza coaching. De lui-même na éducation na kosa ngote. Mone za muto na ana 12 na ngamenga mwana sa ngoza na leader. Yo ni atela ngai bafle moko ya bien. Comme to simbo azate. Yo za héritier de trône. Yo za makambo. Yo za vice-président mouvement o. Muto lobana azate. Yo za yandro. Héritier abeta à la coste bambata. Héritier abeta ba. Ezara solo hein? Eza ma musique. Non, pas ma musique, ezara solo héritier abeta ba la coste ndenge ozolo ba. Abeta la coste. Abeta combien de musiciens? Abeta Kabose. Abeta nani? Abeta Kabose Mbata. OK. Abeta la coste Mbata. OK. Abeta ba déplique ba faire babunda. Faire babunda. Kakol. Ya brigade utu boyebi. Kakol nini? Ole samba mbampo. Te na ole samba mbampo. Kakol sola. Abeta Kakol Mbata ya 12. Mais tout le monde na maison mère wana bateau barata ba cause à 600%. Bateau barata cause mbata héritier. Non, tu n'es pas gentil. Je te dis vrai, bateau barata cause mbata héritier. Tu te bête histoire. OK, bon, c'est les passé. Ça c'est pas les bateaux. Il y a héritier Watanabe. En même temps, on a séparation, il y a quelques musiciens au balongwa qui tout le monde qui Pakalingomba. Ou azala qui bras droit
il y a héritier Watanabe makambo to alobaki. Mais est-ce que makambo alobaki est vrai ou bien est faux? Parmi des raisons oyo ndeko na biso mpaka lingomba pesaki ki na longwe pe bona boye po héritier sala ka boye po héritier boye boye, est-ce que ezaki ya solo et sengaki mutu moko ya a éclaircir biso ate eloko na place nango azalaki na voyage, mais pour le moment il est avec nous. Il s'appelle Adams Luzolo Mwana Sukanzambe. Aza déjà Namir Nabiso. Bonjour, bonsoir. Ouais, merci beaucoup l'archevêque Mike Lokamba. Afrique Elengi Kilimobimba Bota Labiso, ba fanatique héritier Watanabe Tim Wata, ba fanatique Adam Suluzolo, mes amis, famille, tout le monde place Bota Labiso. Je vous dis vraiment merci parce que vous tirez attention tout sur là parce que moni makambo vous mettez senga s'il faut mettre les points sur les i totier. S'il faut accent ezali ya a il faut totier parce que na musika na mobembo to sur la temboka mupaya to éviter contrôle ni zawana to banota ela nanu baloba to za elo na biso moto loba mikolo yo boko seka ebele te boko seka mukie boko lele bele. OK, boko seka mukie boko seka mukie parce que na mito bazo seka to longwe to sali boye boye seka mukie ba lele bele et si la bato bayoka discours en esili voilà tango ya pas sur wata lobaki no makamba pas bandi tango ko bandi la bango de bo comprendre donc lelo peut-être tout solo là. Voilà, tout solo là, la ligne quand même on a souhaité un bon retour hein. Merci beaucoup. N'est-ce pas aussi Namboka ya ba Jimmy Belau. Wana vitesse à Jobu. Jimmy Belau. Vitesse sango biso to kenda Afrique du Sud mona faiblesse ya Jobu. Te yo vanda kindete. Yo zala ki bon ezala bon so comme il faut tant yo ce que zala ki tant au vanda kité. Ngasi ko yo ta on avait tant les 5 il faut na vanda. Voilà. Na kota ce qu'on a vitesse à Jobu Jimmy Belau. Akima la concert eta monani te. Aza mystique. Oh ba Mohamed Moleka bazala ki puissant. Na bisa Mohamed Moleka nazaki na ye. Uzaki na ye. To beta ki nepe place moto liaki Pixar na pese mbote jour. Mais ba nazo na ozala wana bango. Mohamed Moleka za mystique. Ba Doris Kala là. OK. Diman. Ndeko Roi Manitou. On appelle ça Ludovic Roi Manitou. Amatra pe na concert ya héritier moko ya ki wana pena Doris Kala la plafond hier ko tala na hôtel pena démarrer à la Mercedes mota monango boye e bana couleur teza noir ayi pena tina hôtel ba na Aimé Kapongo ba utala Aimé Kapongo na pesi bango tumboti voilà voilà et c'était passé comment le voyage parce que on a fraîchement en Afrique du Sud hein. Ouais voyage allé comment Mike Lokamba ezamboko bino bokenda déjà vanga ngana ki yango juste après bino vous avez pas liboso na koma na mboka na c'était prévu na kenena orchestre vu que passeport de service nanga ils ont moins petit problème et c'est il fallait zonga les sous ba rectifier moi ba erreur ya ba passeport so za na erreur ata qui est pour battre balobaki hein comment est-ce que charger média oui botikala na ba Kinshasa on a les canisi héritiers za la ikutu bomote et ça là je me souviens parce que évoquer le mot est très important. Je me souviens là, on a tourné héritier bah question na Soudaf, en Afrique du Sud. Émission on a tourné na a tourné orchestre mobimba. Apparemment le coup là ndam batikali epsanga na orchestre na moto moko tatikali biso tout za awa. Sauf que ba maître ndé moto bazana batikali na Kinshasa. Donc il faisait allusion peut-être que non. Nazo ya. Ils ont problème ndinga alandela ki yango. Na makamuna ye c'était prévu vraiment ça bon on les a ministère il y a artistes et musiciens à côté ces requêtes il faut pas résoudre mais ils ont ministère ils ont retard mais ce que tant orchestre ils ont bien dame si il faut que mboka wana kaka ata na ningi ya tout mois vacances kende ndo mona kenda kimena nazaki na ba Jenny la charmante nazaki na ba Idor bokwala nazaki na ba BBC Bibi Shimbombo mbombo nazaki na Bibi Shimbombo na place BBC oui Mike voilà donc voilà nazaki na ye et puis voilà nazaki na ba tunyo sto moni keza émission nazaki na Carabank
okende ti okutana na Karabank nayebi si yo Giscard Masuku mpo nayebi moko azalaka nayebi te mosusu abimi nayebisa yo okutana na Giscard Masuku Karabank moika ntango ozozwa vol na kosalaka tse texto Mike azoya aoya na odi na ye wana fo aleka bapapi boza bo aleka bapapi boza nayebi si yo aoya na odi na ye odi na ye wana eza eloko ya mokuse boye aye nango wana bozali na ye ntango oyaki atikela biso Mike oyebi code ya awa nayebi bon ngai nake nanga parle tikala nango atielo plein banda sikoyo okota nayebisa yo Giscard Masuku Karabank motema mama Jackie. Voilà topisier vraiment bamboté le temps peut en profiter à cette occasion on appelle ça Mohamed Moleka le seigneur de la ville donc on appelle si bamboté na moni ba papi boza monzali PM Fondation et pourquoi pas ba Bobo Tibwabwa muluba moko ya mbongo ebele donc Bobo Tibwabwa pe na monaki li passe ba mbongo li passe ba mbongo na Francis ba mbongo OK oui na bango pe voilà je pense que c'était bien passé. Alors, tout ça rapidement on a masolo na biso au Zaki na Kinshasa au Tiaki au complet. Voilà. Na ba séjour na yo ou bien na vacances na toloba sali na kati Afrique du Sud. Un mois au petit départ. Et c'est le d'abord comment avant tout quand on a fait ma banquette na biso c'est le comment au petit groupe complet oui beaucoup c'est complet parce qu'aujourd'hui tout le bac non actuellement groupe les incomplet. Ouais archevêque on a d'abord loba boy par rapport il y a départ il y a banamai c'était pas encore le moment parce que toye bibi sonyo so musique n'enge tambolara c'était pas encore le moment parmi eux qui sont partis, il y a des non-musiciens, il y a des musiciens. Je pèse même mes mots. Mike, tout se voilé fasté. S'il faut qu'il y ait des détails, tangilangai vocal moko, nan. Oyo, Jirens à Saïda Timiwata. Obeti mutu, oloki ezate. Ezate. Son aébisio. Tangelangai ezaka yete balongwe belé ba arnacle arnacle na rejuger parce que arnacle ayembi na timi wata voilà ayaki fala sala ambulance asalaki empreinte na ye aza grand animateur avec beaucoup de respect à travailler na biso abete biso générique moko oui merci mais c'était pas encore le moment parce que moment oyo fallait à récolter na oye à travailler qui dans l'orchestre à salle générique il fallait à travailler sous album accueilli tant makambo bien zoya y a saisir té accueilli pressé tous les qui arnacle en plein studio la petite opportunité oyembi Eric Mandala na hérité watana andio est-ce que koyemba on perçoit mbongo parce que ya on azolo mambo iza ba réalité to mona na monde musical nazolo bana leader azu déjà mbongo apesi musicien yemba orchestre premièrement il y a leader il y a président il y a groupe tant on a dit qu'on vient pas oui mais mutazo yemba ça bazo yemba andio eza nzembo hérité watana en featuring abc arnacle que notre yemba nzembo boye nzembo na biso to yemba boye mutu oyo asomi nzembo apesi biso ta oyo ba opesa ona ninga makambo e sala yo parce que hérité déjà teka ba nzembo les 30 40 000 oh ndemo na fali pourquoi faut zala ndemo ko te po na bien te hérité les kaka hérité les kaka moi na ba moi ba 1000 moi ba 2000 ikolo oh les kaka moi ba 1000 ba 2000 kana moi ba 1000 nzembo hérité za cher mambo baso nazolo bana yo Mike ozakutu mutu ngala bana osiko makambo to yebi na yo hérité te kanzi mon cher prévané artiste et musicien banga basala album na bango parce que belé pe balobaka orchestre héritier ba misa bana ba carte et to somela ba misa carte voilà toya wana to beta lisona on a expliqué yo bouli héritier zani mais par rapport ya kolonga ba musicien nazaki te ba misa ba ki na kolobaka ke no ba o ba ke baza pressé c'était pas encore le moment ba kosi bango ba intoxiqué bango to longwa tala makambo za après ba kei les abongote ba komi kozonga moko bayo comprendre que non mutu oya memaki bango c'est Charlie Pakalingomba
azaki directeur technique na biso ADT na biso orchestre mamotali ba instrument mamotali salle podium ono c'est ça logistique ya orchestre ya azaki wana mpaka lingomba azaki na ba problème tout expliquer ça pardon tout ça voilà nabi qui osa vraiment tellement osa fraîchement mboka libanda photo solaire et belé voilà mais national moi moké orchestre avant to que na Charlie Paralingomba même ba musicien wana balongwe bazo reprocher quand même président Héritier Watanabe dans la salle comportement dans le sens que a malinko manipuler batou ko gifler batou ko gangela ko maltraiter hein, aussi ko respecter en même temps bande ko wana ti. Votre réaction par rapport à ça? Réaction est positive pour dire que Moni Héritier Watanabe depuis qu'on a zanaï parce que le monde a place héritier azobeta mutumbata te malgré nous so baloba ponaye Mike Lokamboza ngana pamba tende ko na Adams ouais Mike Lokamba na wenge musique à maison mère yo yebi yango te que Héritier Watanabe le roi de l'Afrique beta mbata en pleine répétition na podium oza muto to relaxa musala te obani musalo kala oyebi yango le roi de la forêt abeta Héritier mbata na public na podium Héritier akita bato babie watalongwe maître supérieur Goga la pulga moto na tembe surtout kombo ya tembe te Héritier alongwe Héritier ki akita nous avons appelé que Héritier ya répétition Héritier ya répétition wera beta Héritier mbata wera abeti Héritier mbata na podium na ndaku te place ba omba lete mais na répétition sika musala sikoyo tokoloba nini comportement au le roi de la forêt afficha ya robeta Héritier mbata ezaki éducation ezalaki kozongisa moto Héritier soki on a sens wana po soka soka on a époque azoko na ninga faux tant so retirer les sala ma jour wana tant susu timi wate ngo se créer jour wana mais azo en fait à comprendre que c'est normal à comprendre que c'est papa les musique oui tant susu le monde sala se pele nango te a corriger nga voilà a sala réaction mabete bato babi Héritier Goga moto na tembe alongwe fait et le connaît ko leka te mais azara na maison mère ils ont les solos ça date voilà si lelo bato bazoloba ils ont ba prévité que Héritier beta moto moko boye parmi bango Paralingomba ninga zoloba na parmi ba misi bazana moto paka kuta biya le mabambata paka omoni eloko zo sala mpakazani eza mutema mabe eza kindoki nazo na buto yana na mpakate parce que mama eza mpaka bele na répondre na no mpakaka po tangi kombo na ye voilà bon le retour yana yesi nous expliquer nos réactions par rapport des balobi Héritier impoli wana baba notre traité Héritier à maison mère Héritier beta bato bambateza coaching de lui-même na éducation na kosa ngote moneza mutwane na ana 12 na ngamenga mwana sa ngeza tena leader yo ni atela ngai bafle moko ya bien pour muto simbo azate yo za Héritier de trône yo za makambo yo za vice-président mouvement muto lobana azate yo za yan droit Héritier abeta balacoste bambata Héritier abeta bakaba ezara solo hein ezama ma musique donc ten pas ma musique ezara solo Héritier abeta balacoste ndengo zolo ba abeta lacoste abeta comme les musiciens abeta kabose abeta nani abeta kabose mbata OK abeta lacoste mbata OK abeta ba déplique ba faire babunda faire babunda kakol ya brigade utu boyebi kakol nini Olexa mbamba mpona te na Olexa mbamba kakol sola abeta kakol mbata ya 12 mais tolo ba makambo na maison mère wana bato ba rata ba cause à 600% bato ba rata cause mbata Héritier non tu n'es pas gentil je te dis vrai bato ba rata cause mbata Héritier te to beta histoire ça on makambo ça c'est pour les bateaux mais tout total sabino ka que non bato bazo mbata Héritier ba miel bazo yango miel pe américain mbata Héritier
tout le monde exactement mbata hérité mais mbata ya coaching mbata 12 que non déjà boy moto quand biso to ko ça mambo yo eta ngana leader ngana boy na ko ça te mais yo yo ka mutu fo diminuer bato wana il y a un droit ukolo makamo ni ataye bo ta motu tout tel c'est na kit bamba ye kit sala boy akota te amata te ça boy tout le monde chef d'orchestre mais qui est un droit wana azo diminuer na chef d'orchestre. Ah bon? Azo diminuer na chef d'orchestre. Eza ba coaching ya le roi de l'Afrique eleka. Eza ma musique na bango eleka. Ce qu'on pas pour nous par rapport à question non que non héritier beta rabato. On est héritier à kala. Le héritier ça il ambassadeur suprême, l'homme de la paix, chercher la paix avec tous. Cause on a ranking te connaître le problème dans mon tout. Donc tout le bas héritier à maison mais héritier à des personnes différentes. OK. Vous comprenez? Oh, il y a les pères de famille responsables, il faut gérer ma personnel. Gérer 1000 personnes, c'est gérer 1000 esprits. Ce que ça héritier au bêta bambata, tu vas déconner peu belé, tu vas tambola peu belé, mais au moins on a voilà. Aochana, c'est toi rapidement. Bon promettais quand même ba musicien oyo bo somba ki na maison mère ndenge bat ba zoloba bo somba na maison mère bo proposer ki bango ba mituka ba jeep ba voiture ba Bentley ba yele la team yango ba moni mweta et l'autre na mon côté mbao donc voilà qu'est-ce qui se passe pourquoi pour réaliser ma promesse arrivé à Oliviera na clé tout ça qui na Angola orchestre ça qui na Angola probablement Olivier azana mambe belé à Koloba bien qu'il azana toujours na bino ya on a lobby na yo wana balinga balate ça y héritier c'est un bon OK c'est un bon il est reconnaissant de tout rejeté na maison mère torturé na maison mère Maramutu bano sele mabe na maison mère. Oh, yo zo baga maison non. Là zo baga Maramutu bano sele na maison mère. Au tali pe côté na angle ya bientôt basala pour héritier. Tenant le par rapport à Olivier. OK. Par rapport à Olivier, il était déjà rejeté, humilié, saboté. Tia yaka orchestre, azaïda na parlé à Kenani sur ma maison mère avant na parlé. Alors c'est l'orchestre où Angola et ya ayanaye. Tangwaye biso ala Angola ti. Toyaka boye o bana mai ba longwa déjà où tu vas vana ba parler ba côté orchestre. Orchestre bon, bah ça test les alaka. Donc vous pouvez dire aujourd'hui que si vous plaît, oso continuer. Beaucoup de balelo que musiciens comme Olivier, yem taluka musala et pas nabino ou bien Olivier a yeko luka musala. Parce que batu dans un éclairci batu. Voilà. Tous en Angola, bazo luka musala. OK, c'est ça là été. Balobi bazela. OK, c'est zon tant OK c'est zongi. Baye. Tant baye héritier ou atana be aboyi. Ayebi que non Olivier na yemba dans la maison mais to yemba banzembo na clé déjà ça l'intervention na nzembo nga muna sala ekuto boti na ba voyage na coach akaye déjà c'est bon na yeba ba savoir faire na bango il y a pas test des à la rendre na maison mais des ara oyeba to matana o ça test à mon avis on le ignorance to yeba ni déjà to yemba des tests ya nini ba na droit test té ba yamba mo ba na musala c'était comme ça mais oyo bato bazo kantake balaka ki bango bambongo balaka bango ba bituka na monoko mutu c'était ambulance voilà na monoko ambulance on a zolo bano ba ambulance na ya pour réaliser oui Olivier na clé bayaki ezaki bongo il t'a boyaki ne test pour et bongo na clé yaki ndé nini buluka ki obi ya luka ya on a bi Olivier na clé siko ya ambulance ndé te sauter na clé ya ndé nini ya on a bi na clé na ambulance bayaki jour moko ba on bayaki mukolo moko d'accord la poule ka boyaki na ye ko c'est bon test pour ba yema na bordel la maison mais ba yebi que non ba là on va frère pas de test pour eux ambulance tanwaye wata na poto ambulance ko ça test wata o répéter na TGV ambulance ya sali test na ye ka nga mutu na tina ba image na tindeli goka ba sala test na animateur moko ayaka pe boye comme on kiminga ya maison mère peka wa boka cimenterie ba ya ba on balé ouais cimenterie ya sali test tant ambulance aye ma sa chine poids mais hier ambulance tant sali test wata na poto nga na tindaka wata ba image mais on va tester alors comment on va tester non ça c'est va tester on va tester ambulance et tout mais nga na posa ba animateur bon asali dia test wata ye premier ndule to beta na boulevard
Kwiluba ndule ya Arnaud Bokanga animateur à Mathieu ngam na sala ki test ambulance maison mère et tout ah wata so déjà public bona yo kona kina mikili na ye na yo kama kama na tala na TV na mona ngosiko tanga bwaki wata uta kabile na la tete nda ya kabile la abi ah alors déjà na ba savoir faire na aider c'est bon to kende na biso ba image ça na ba YouTube so ba beti ba moneza sikoyo koloba o ya lobby ke ba ya ko luka ye ba proposer proposition qui maison mère na succès atiki na ye maison mère na succès étallié na mona ba promettre qui était ya ko luka musala ba suiye tanga sali ne wata luka za play a PCF na biso DG Papi Séoul Séoul ya Lubumbashi na PC mboto wana vient na DG a commis honorable Papi Séoul honorable a promettre ali bango beta nga na générique ya 5e vitesse na payer le car wata ye na message abi que non obwaka ki mutu na sepe na libanga ba payer le car mais ala patient car na wezoya promesse basala ki ya wana a promesse donc et utakinde wana to libanga na yo wata yebisio bwaka mutu oyo tant obwaki mutu bwaki mutu apesi atini mbongo te a promettre que libanga osala ngeza bien na osala au plaisir na payer le car wata komisi message en pleine répétition vient na yo Papi Séoul obwaka ki na générique a promettre yo a pesa yo car eza wata te po wata pas payer le car et kokende ndako te kokende banque te sur place tanga 1 2 3 to yeba force ya mutu wana a repromettre yo te po eumela to batu ya wata pe ba osali so ba jeter ya kopesa o promesse mo pe eumela mais zela moma yango po ba yebisi pe que non yeba que générique wana o boaka ki na oka me boaka ki o beta ki yo mote ba ta santé bazalaki et puis bato na pe fuba lukata ba enveloppe pour na bango yo libanga na yo ekangi mais so zwi ka bon muta beta ki santé bon muta beta ki drum bon muta beta ki guitare muta beta ki mbunda il faut bazo pe ba enveloppe ya bien omoni zela to organiser yango pressé le costo li solo ya 5000 et baby sur mutu okay voilà li solo ya 5000 et baby si bango mutu ya ndoto ndongo lobi awa bakei mais le lot toyebi que musique etambola na manière nango en fait le musicien pour ba respecter yo pour ça on a bien payé na ndinga bien faut musicien azana kwa bien azana kara bien ata eza danger te mais azana du moins na car voilà ndinga maison mère ezalaka la team peut ça biso impression que ba musicien nango ba musicien ou ba travailler na kat baza ba musicien bala la nzala te baza ba musicien oyo bon comment le système il y a bancanisation futa par banque bon peut ça biso ba impression que bozana ba mituka mais par contre la fait des comptes moni ndenge mususu lelo tutanga ba groupe mususu oyo pe bazana stabilité au monde pena parking ba musicien qui répétition bangi mais pourquoi pas hériter ko sala ngo voilà très bonne question Mike au moni maison mère tous on a maison mère on a BCBG ça la de BCBG tant dislocation salami ba musicien ba kei ba ke sala winge maison mère ba faire bazalaka ba JDT ba beta déjà na ba El Paris ba mission to ba beta ba CLO ba beta ba vie na biso di Kerol même tout le monde bazara na ba carte tout le monde na maison mère ba na ba bill tout mutara la carte faire beta déjà na winge kata fakata la carte et singa il faut ayemba asala chant ayembela mutu ba pese là a créer ka il y a mutu moko te na maison mais c'est monter maison mais le roi de la forêt tous on a source pour notre avenir il faut il y a pas de souci oui je vous en prie ata moko te o le roi de la forêt so mbongo na ye abimisa bi que non Mike yo yemba danger pa na zo mbongo somba ka to ngana sombelo ka yo mo luka ndeni asala ngote mais c'est tout ya maison mère o ya kala robete même ya lelo c'est-à-dire que dans la bafouille d'info hein na possession à Mike Lokamba donc bato ba commentaire ba yebi peut-être ba pesa biso informer boto éviter eza longo wana to tanga pe ba commentaire na bango ezate moto ba sombela pena car azate BCBG ba kemi kili ba ke beta Zenith ba zongi ba onoso ba Benz c'était pas papa chéri o ya sombela ba mission na ba car ezaki musicien au créer mais après ça ba obligation ndenge to yeboye
boza danger boyembaka Kinshasa bato faut ba confirmer no mututu oyo ayaki mikili tango ozonga fozonga na car il faut go solo là nde ba solo là de même Timi Wata héritier Watanabe alobi nini na osala double album na osala mi ange mi démon et puis na osala les Kinois attaquent les villageois et les villageois répliquent les Kinois titre album ah bon voilà ya ba na côté sur sikoyo les Kinois attaquent les villageois répliquent les Kinois ah bon titre album ya ba musicien ya Timi Wata bango mo ba musicien et les arkeli o bazaki na banzembo na kata album ba ambulance bazaki na ba générique na katuna bango tout balobi que praise to bimisa mi ange mi démon album no poto yebi que soto sali bongo promotion mamutu eza beaucoup plus yo parce que yo faut support le on a bon bah tu vas comprendre un pays anglophone c'est normal yo faut ça la promotion soutenir faut soutenir album na yo alors to bimisa na no miage après et ça veut dire non album na bino banzembo za bino effectivement moto ba droit d'auteur na bino mais nga na oteke na bino banzembo imagine toi sur l'état na nzembo ya na clé par exemple aki na ngwe pa Adolphe Muteba Chilamwina atekeli yango 30 000 et puis oyemba na kata nzembo wana musicien soki oza na 30 000 na maboko okopaye kaka 10 000 ya bien ntango so mpe jeep ntango so mpe eloko ngo mpe na bien mokuse otikali na mwa 20 000 wana okoluka mwa terrain moko ya 10 000 mpe 10 000 wana osali baambiance bafolie so ofutela palais ochange mwa couleur ochange équipement palais okomovivre lokola musicien eza te lokola musicien osali album opesi bamusicien album mais osala échange nzembo ya musicien échange na catch oui ba voiture catch na Kinshasa o vite mo ba pesi vite nzembo et ça lingi biloko wana te alingi bato bazala na makambu wana mais lo te bandana na ya on a lobi kasi eloko ya ngo pesa ba album album on eza lokola produit na bango eza lokola capital oteka nzembo ozambongo ebele eza te nzembo pesa nga mwa 5000 mo boy pesa nga mwa 4000 mo na yemba yo nzembo héritier oyemba na 4 parce que déjà 5000 4000 eza déjà dédicace c'est pas héritier Watanabe siko yo teka nzembo na mobimba na 4000 5000 alingi eloko wana te nde bango balobiki na tobimisa nano miage tobimisa album na biso comme ça makambo wana ekoya nango bango bamoni yango nde tikaka apprécié bango bazeli ti et puis topesi bino ka quelques mois eloko oluki ya parking wana eloko oyo oluki ya bonne vie ocomprendre te bamiyembe Diego Milito. Non, ça on te pour na bongo. Ça on te pour musicien départ ba musicien, ça on pour na bongo pour approuver. Hein, ça on pour na bongo parce que parce que maloba yozong c'est là que non ça qui on te na kala pourquoi. To ça on pour na bongo te. Mais to ça la poste ko to ke na musique on ne ba to balingi ba ki nango. C'est-à-dire oye na musique na yo faut payer ba to ba ka. Tout le monde on déjà na ba fabrique ba musicien ba parking. On a lobby. Ba musique eza nango ke non mutu apesi moi 3500 moi 4000 échange na nzembo mais moyen de transport quand même ya on a lobby mais ce que héritier nous avons moyen de transport bon place à olala oko que nous a car pèse problème to là la car il faut appeler ma billette moni nyonso na bato bazaki wana bazaki na problème il y a patience ba na nzembo il fallait mettre un album wana patience ezate ba ke mais surtout ya on a lobby bo pèse biso à quelques mois kaka. Donc vous lancez des filles là-bas. Bon peut-être soit quelques mois. Bon mona mais le but est que dans qu'est-ce que ba misi ba car baza. Olivier a la car nae. Jack Love a la car nae. Olivier kana uta na la maison mais il est. Wala kuta tambola na monte. Ouais maison mère na tambola na monte. Ouais maison. Ah elo ne mo amuki tambola. Ouais maison mère alinga kuta tambola na monte pour la image a wenge. Ana elo ne mo be ekota pe après ba mikili. Parce que Olivier qui na mikili na da Timi Wata. Ana klona kende États-Unis. Na Timi Wata. Vous comprenez? De sa génération, bah ça l'album, bah 3, 4, 5 albums. Mais il y a un premier album orchestre qui est Paris. Orchestre qui est États-Unis malgré bah canceller bah visa. Orchestre voyager. Mais ça là bah me super générique et bête arti na bah lemba ti na bah nini. Mais bah musicien local. Voilà. Bah musicien local. Tout ça toujours on a un de Ronangai Adam Solozolo moi na Suka Nzambe. Parlons maintenant il y a Ndeko
donc on a vu ça au Mpaka Lingomba. On pouvait croire que les musiciens balongo et bango moko ba que ça la continuité na bango. Mais tu comprends bras droit il y a héritier Watanabe. Oh azala tout le temps na azala toujours présent na. Mais apparemment bateau bali en héritier ba futaki na monnaie de singe. Vous comprenez moi? Bon, ne bat pas le bar, futaki toujours. Na tuna question on a si héritier aux attend la biso na émission na biso oyo. Na tuna une émission na nga ya Afrique d'ici que héritier yebi bato bolia na bango ensemble apparemment ba futaki na monnaie de singe. Ezaki na kaya bande ko moko boy. Alors le ko na kaya Mpaka Lingomba. C'est la jalousie. C'est les ambali bossa trahir héritier. Bon, na habité les ambali bossa ce qu'on a expliqué dans l'émission. Voilà. Mpaka Lingomba c'est pas pour la première fois à trahir. Ah bon? Au sein du groupe Wenge Musique. Bon, à la télévision, c'est la première fois. Mpaka Lingomba azara pire moto ya Tata Mobich. OK. Adolphe Dominguez. OK. Yé moto a funda héritier pa Wera. Que bana héritier ba sala orchestre na ba fabricants ba musicien na ba fabricants ndé ba musicien. OK. Donc héritier azo longwa azo mema ba fabricants azo mema ba déplique azo mema ba musicien tanga bato wana. Errata. Mais toujours moto. La première trahison des Arabes. Première trahison na 4 maison mère. Première trahison. OK. Yé mutaya que nazo que bana héritier va pouvoir ozo pesa écoute neza bo tala ba osala orchestre bo kima la poto so mema la poto bo kima la poto po osala orchestre ba musicien oya zo cible okena bango okena ba fabrique gaz okena ba déplique okena ba tout oya tanga ki wana et ça c'est ka yango na chaka imo musika tanga longwe Mpaka Angola ayeko rejoindre orchestre. Et maintenant les katembe bato basengele ba pardon na pesi vile so docteur Nkani Mbote. Docteur Nkani. Na pesi Mbote pa kala so. Azana na bandala non? Roger Nkani na ça a Roger Nkani on a vu la bango. Docteur Nkani tike na South Africa. OK. Pire vieux. Pire dans l'épisode. Mike Okemboka nanga na oyebi soka docteur Mike déjà zo ya wana bomona na ye. Za wana. Très. Donc voilà grand frère na bango, grand frère ba para me ba kozate na ninga fote. Ba kozate famille moko. Ah bon? Ba kozate motema mabe. Jalousie. Soki ya sengi opesiete ale coin akomi kotambusa kombo na ona ninga fou. Mamona loba no o eza makambo o tekino il faut te moni biloko ya lobi. Bato ba tenir yete. Faut biso peto sa makambo. Bato ba tenir biso te faut loba la vérité. Par exemple motema mabe. Motema mabe za kindoki. Vous comprenez? Tant ya zolo bakino azana makambo si naturel eza kisi kindoki nganga. Nangana biso vérité moko. Eloko mpaka esali ke asali loko yo. Eza nini? Asali eza pression. Patience ezate, envie. Héritier Watanabe. Patience il y a 10 ans, 8 ans. Patience. Héritier auto lancé campagne, moi si faut bien ta campagne, il y a qu'on remercier. Ba fidèle bateau yo bazala na yé depuis bazala. Azo remercier bango na ba forme moko boye. OK. To moni bateau loko la ba igenzao wata timba na poto ba dodi chungu de la défense wata timba na poto ba Enoch frappe encore ba kei ba Sylvie Alenzo ba ke ce qu'on a au moins lo ba céder lamba général ba maître Romaric a remercier ezaka ba musicien c'est pas tinda na poto ba kei tezia ba barate ba kasara ba fali ya on a fali tinda ka soki ngubi atinda Bobo baza sur 3 ou bakena na compte afali eza comparaison te bako ba 5 jours te baza 3 o kutu chibande ba tobe ba na yo pour makambo ka pour ça les selfie na c'est le scrum fallait atteindre ba note vocale pas ba tout ba sola suna chibate bon waliza ma orchestre na bango eza ifalité to les cas te boso mimi chike va lo ba makambo fali na kuto sola na fali a lobby kutu numéro bo bosana mimi tike bafinga nani bambalo ba bêtise afinga excusez nga ba terme mais to lo ba na TVT to zonga na sujet na biso voilà to zonga na biso
Oui. Na ndenge bon, ezali parenthèse, to fongoli to Il kangi. y a pas de souci. To zongi siko na makambo to loba. A remercier bato belé. Parce que parmi bato oyo, fallait remercier dans la liste na ye Charlie Mpaka Lingomba. Ah bon? Acha ye ba pression watanga inde nazabo ifona kende mikil. Te lo bana on calme. Wana na nazolo ba acha wata ba pression. Wata. Wana na wana Mpaka. Yo kana oloba siko ndenge ya lobaka. Wana Mpaka Lingomba. Mpaka Lingomba Charlie. Wata Nzambe. Oyo Charlie Mpaka. Ba ige nza ukutu bazokende. Ba lenzo aza nani eloko te. Mpaka ifa kende poto. Wata. Ozobunga. Ngafona kende poto na lembi Kinshasa. Wata yebisi Mpaka. Non, d'abord ko zwa mutu facilement. Imité. Alobaka bongo. OK, voilà. Wata. Nzambe. Ozoyeba makambo ozosala te. Oyo Mpaka. Il faut kende mikili. Ozotinda nde bayuma. Bayuma bazokende. Ngai nazokende te. Ozomona te ke komi tricage. Eza tricage. Félicitations d'abord en invitation, oui. Wata yebisa Mpaka yo fona ke notiko na États-Unis par reconnaissance na mwana Elisa yebisa. Na mbongo ya Mpaka te, na mbongo ya famille ya Mpaka te, na mbongo ya ezaka reconnaissance na ye. Mpaka za grand frère héritier na famille te. Eza nde to kutana na makambo. Ekola to koma pe otambola. Mais naza na obligation wana te. Oko obligé ngate mais par reconnaissance Mpaka oza mutu to kembi na yo songa pe na ofisa bien yo pe faut ça bien. Mpaka il faut na tino na ngana ke tiko na États-Unis. Parce que bateau tangi, oui, bateau tangi quand même, par rapport au pesé, na ndenge na ye, parce que les preuves années que l'air yomo imité voix à lobby que non wana bayuma, bayuma na sens que yuma te mais na sens que ndenge ya linga ki fallait yenda que le liboso. Voilà, ya za kati donc ya cause la kati oui to koboya te ki kati mais pour vivre na paraphrase na motema wata supporter be alo bakama kambuka ba poto to lo bana ba poto te pa ko to balat moto abaleli moi sinon pas même $500 à contribution. Mais yemoko yem arobeta ngo bongo pona ntima ketu mutema mabe. Mais biso to yebi ngana no filmer mariage wana depuis na ba grand yaya ba kena filmer mariage wana. Par après mariage a somi mutuka azu mbongo wapi. Parce que yebi ko ba les dépenses au dépenser. Mais yo après mariage après au bala au somi mutuka. Après mariage au somi mutuka. C'est que koti saki. Atindelaki ba enveloppe ba tete ndai ba wili toka ba Dolph Mute ba Chila Mwina ba poto ya wata tout le monde ba relation tout ya wata ba Daniel Massaro ba vieux VK par après mariage a payé mutuka a payé équipement parler marambutu wata beta na mariage wana sans cacher mais paka ata transport ba musicien ba robeta na pesa te ka wata ka Nosoka wata, na compte wata. Alors, fallait que tu aux États-Unis. Pressé. On se montre le ballon à la TV, ils ont pour la raison. Mais ce qui est vrai, pas qu'à saisir quand des opportunités. Fallait saisir l'opportunité, il y a remerciement à wata. Wata fallait que nous tire aux États-Unis, à ça la vie naie. Abenda pe moi si ban donc il t'a prometté qu'il y a une tigre prometté qu'il y a yemo pa yebi vu que visa na EPC kota longo pe na kata ambassade des États-Unis wana bazela kaka mukole ko kampaka ke des États-Unis. OK. Ah bon? Oh. Donc il y a longo sans qu'il y ait ba ke non maman. Ayebi eza kutuma kamute ke no pressé on ba ke pressé. Et puis ozo ke no beta diabo. Ngana zo kende nazo coacher na ba petit tout. Baza déjà simananga yo pesanga ka position no solana kila bags pesanga position tout isanga na mutu nani vous comprenez par rapport au père makamu ako sola déjà te na mutu na pas na goga na ninga mabete mutu na aluka goga na baninga ba kisi aluka goga na nenge ya mabe na bandenge tu baluka mutu ya ba poison ya banini mais yo ningo causer na ye pour intérêt moko boy on nuire héritier ozandoki Uza diable oyebi ke mutu déjà les karaté. Mutu wana na yo mopo oyebi ke no atinda batu na ninga ba poison ba tshela goga. Oh. Otinda oui, otshela goga batu otanta goga na baninga bonganga banini. Mais esimba te ba mona na ba prière ma mutu. Yo tkongo causer na mutu na pona ba intérêt na yo o gagner ka pona
Onu nazo causer na ba petit déjà na olonga na ba petit tout. Ozo beta le sona siko ki la base message achele boye. Ndo moni makambo no so eleki ba petit ba bika ndeto okende boto ozo mituka to ozo makambo. Mais en réalité yango te oya apakola bango ber. Nga paka tikanga na ngolati. Ah, il y a faire trika journée na trika na momi, voilà, atikanga na momi te. To komi Angola. Déjà na ba voyage nazala peme na goga. Po yebi kanga na média, il faut nazala tout. Mais na billet tozala même attendre na lufu awa. Voilà, na lufu tozala na dans la chambre ya. Tout le temps tozala na tout le temps tozala na. Ko tant to komi goga fala ya biso to komi lelo goga oya lobby. Goga tant komi abengo za même c'est na hôtel wapi. Et pas musicien, pas musicien. Na ofanda na to na kimabi. Ibani ndeni yo na hôtel ba musicien. Paka mutaje paka. Atio na hôtel ba musicien. Abenga paka. Paka. Adam c'est hôtel ba musicien. Immédiatement changer hôtel. Paka zu pour na ka ketu ki mutema mabe alongolanga ayo changai na Marthe eza et pas ba hôtel la sœur na biso Monique. OK. Na Luanda. Bon il y a secteur wana. Oui. Secteur wana déjà il est caté. Yeso ki changa wana. Na toko na lamuka bona ke somba dentifrice na brosse petit kala na hôtel. Place nazalaki. Ba ya pena ba bimelanga 6. Ba betanga pena couloir mo pena ba kata nga forme ba filmer nga motakala po abi ke yo finga rantsone. Nzambe. Ah bon? Ce qu'on a tel comment on va se retrouver dans la situation. Ba senga maman na désert wana isili na zongi na bengi gogati. Talande na boy ba trikenga oza wapi? On hôtel la Monique. Hôtel la Monique. Yo hôtel la Monique osani au place pas ka changa, hein? Côté qu'on a donc ezana musika na ba musicien, ezana musika na goga. Abenga mpaka. Paka benga Adams. Yo solo lina mokonza mboka. Oyebisie ba trike yo ba tio na hôtel oyo mabe. Okoko vana no kimia te kaka ezamboka mopaya. Il faut loba kaka. Siko tango lobi tango azo loba wana yo zo sepela. Epse mpaka yo ko tshaka place obangi ba bombanga. Ngana sepela siko goka tuni ngana loba te. Siko lobi pona nini tika na yo kaka. Tozo ya kolongolo kasi wana okene ko vanda na hôtel le plus cher du monde kasi. L'hôtel le plus cher voilà, il place goga azo vanda. On muto a répondre déjà bon epse paka ma munanga kuta nango. Yo monyango te comment ngana ko se retrouver na Petra boye ba to ba sala déjà ba filminga ba tcha internet après organiser ni ba longo biloko to loba ngote po monika ba secteur orchestre to ko bimisa ngote entre biso tant siko ya komi ko loba ba bêtise na bimisi yango ye muta changa na hotel wana na bato wana pe bato na ya mwana ngola avant na ngola ayebi ba mona tout ba secteur wana mona tout mais anima au sala ngo ponanga pona ko leka na biso page en paka pona bato ba otala biso kaza gras bakaza ndoki bakaza faux esprit ata ndoki bomana botala ba page botala internet babila muso to mona onka boyika to otala ka se sacrifier vie na pour hériter se sacrifier vie na paka bika na baliwa paka to uti lubumbashi bitumba babunda paka to uti lubumbashi bete machete katana awa to uti bitumba na ye moko to latisa ka hériter pour nager bitumba na ye moko eza bitumba na ye moko akeno bunda bitumba na ye moko za pona hériter te kimoyibi na ye donc licheto ba beta wana eza kimoyibi na ye ah bon ouais j'ai eu un problème Eric tu sais que tu me connais pas hériter ça là na été ba bimisa image it ba bimisa image que non na hériter pe na kata image yango eza kimoyibi na ye et là taka pona azara na hériter ba to hériter ba bundisi ye et tout o ba étudier là tsaka tout ba étudier ber ils ont bon côté ils ont ba hériter te touti Lubumbashi toki otala vie na biso moko na Lubumbashi ngai Oliveira ambulance paka na clé je crois viens dans la boîte de mon boye après c'est sur là on a ce qu'on fait to kabolaka to kabola là on a la valeur le la $30 bon faut la ramoka faut faire transport nga siko mbongo yanga na paka fa to que nous changer to na Camar na $10 faut que nous changer sikoyo nga na 30 na pas 30 na et comme il y a un problème pour to komatiki chasa tina aéroport anjili paka mbongo na ngai o mbongo na boye chale za na mbongo na mo fa pesa yo aux pas chali et comme problème
ta niveau motema bon apesa bino futa transport na Lubumbashi mais yeti Kinshasa oti na aéroport par apesa mbongo nanga te na opesa mbongo na mbongo no pa chalido mbongo za pa mutu na bise paralia mbongo wana etonga vina na bise pe na aéroport mpaka tant ozoba makambo yeba oyo héritier asaela yo na vie yeba poko mana ndako yo movanda lelo mbongo garantie ndako wana oyo zovanda lelo bale ochepe mère na palais respect na mère harmonie ngezi mère moko bien mais mobali nde akutani na yende na vie même yé moko na mère a regretté je vous dis vrai na mère non te na ndenge mabete non pas jusque là na pesika pa moi paragraphe car voilà mère a regretté mpaka yo na Angola ozi matanga mwana bina kufi awa yo na Angola ngana se déplacer na yati matanga na bino na Bandal mwana bino azaki soki na 800 soldats soki na aki muta ba ekiri moko ya bongo o ba akufa na moto na Bandal balele na terrain webi mbongo na yela yo paka yo tapa goga to sola ngote na ndenge mabete paka yo zobeta lisolo ba musicien bakangama na Kisangani producteur akima na mbongo le solo na okango kala mais na ebate le kandenge nini ba ezaki problème ya ba vol problème ya Charlie ezaki problème ya ba vol ba billet ba somba na ba date yo fallait to zonga producteur asali makamune normal c'est pas réclamer pe na kombo ya Charlie on a lobi yazo le na komba Charlie a jalousaka Charlie tongo midi pourquoi monsieur les français asa CG na biso OK beaucoup de respect na CG Charlie Robenga na pesa mbotazana en dehors de Kigali ala Kigali yo ozolingo koma CG batia o CG esenga pe mutu fuza pe mutu tanga Charlie Robenga za maître avocat yo suko lingi batia o CG ya groupe lokola team wata aussi longtemps que bagage intellectuel ezana mukie okokumbela makambo etali administration ndenge nini donc via la place chaque jour obundisaka ye kokosele makambo mwende tozala boye mpaka akoya bakuti CG osala makambo na gauche boye mpo na droite mpo na bonne marche ya olinga bebisa kaka na ndenge moko boye mpo héritier yo ti soki Charlie azalaki faux CG héritier watana bakotike na poste wana yango ya azolobaki non peut-être batia héritier na kisi le seul mutakisi tozali na orchestre tozalaki na ye na orchestre oyo abundisaka mutu tout ajalousaka na danseuse taka héritier apesi ba danseuse $200 danseuse mobini héritier abi bon bozwa oyo bofuta transport $200 boza ta mosusu 5 danseuses bapesi bino $200 déjà boyebi ke moi 40 balles à chacun bapesi bino 200 boza 5 40 fo mona papa mokolo ndeti Charlie Pakalingomba ata pe na bana be nzambe danseuse azozwa 200 ozwi pe na 200 bokei bomoni pe mpaka ata 30 te nzambe donc mudansa ya bengo ba mudansa azwi 200 mudansa azwi 200 na pete nzambe basali nini kaka po bamataki likolo babini nzembo moko abeti fo nde bazwi 200 donc zo jalouser na danseuse oyo watotala boye aza mwana bato ayaki akozala posa mwa elo mona tongo akozala posa babezwe na bango atalika na kote wana ta mosusu yo mona mbali lobi pe lelo kangana mu sentime mwana mwasi mwe azwa transport azwa taxi express akende akalikile apesi mo posa 200 vite fait bo futa car mais yo papa okuto kozwa pe mwa kamaro ba axel pe ba petit bon bozwa susu po bozwa kaka bozwa kamaro bozwa 50 oyo epesa bino mwa chiffre ro mais yo papa mukolo bongo jalouser bano zo otia bana ninga keto pena nzambe a petit bazwi 200 ko basali nini eza makambo vraiment oyo ozoke no tongela voilà c'est qu'on peut retenir de on a vu son Pakalingomba soki le loi longwe les sel ngana les sel mutakisi oyo abano menacer batu tout na orchestre c'est Charlie Pakalingomba abano menacer batu tout mutakisi ndi wana mutakisi les sel nganga oyo moko no bakasi c'est que ya za protection azaki na ya yemoko
ya ye moko ezate que nous sommes pour orchestre mais ya ye moko a déranger orchestre bato oyo akina bango alobi ke lelo bango baza makambo asali bango j'ai tout abango menacer bango pe est-ce ya lingaka na clé est-ce que lingaka ambulance faux musicien yo kanisi yo boyemba ozo kosela micro yemba faux musicien yemba yozo yo kam abeti fo na ba flete tant ozo lo ba exprimer za mabe tout à noir on ezo yemba kuna na ba flete ozo yo kangote faux musicien yemba animateur sia faux animateur obeti générique ikuto ya mabe ozo lo ba pe ozana makambo te yemba tabango yebisa bango yango voilà ayebisa ba musicien wana yo Jerez faux musicien kaka diamba nde oyebi tika diamba olingi te koyemba kutuzo kokate faux musicien afinga bango bongo yo pas daché yo zoloba tango keso ebandaka yo zalaka abano tango siko bato babandaka orchestre mais lelo ba pas daché ba vrai bato siko ya importer zanini c'est que bango siko basala makambo autre biso bango basombela ba musicien yempaka na ba mission bango ba recruter basombela bango ba car parking ya place ba répétera na tebe na Afrique elengi obandi pena libanda pena parking na bango okoti na kati totata ba télé réalité ba mission na bango pe baza déjà danger ba besoin calamité parce que ba des producteurs le même producteur au habite bino na Afrique d'ici to gagner rapidement voilà zoba là ni Chakai hein Chakai parce que Chakai ngana ebi Chakai za producteur et producteur te que nombre ngeuti na poche na ya que ba PCO mutu mbonge bimi lo wala na poche ya monsieur X ya B yoza monsieur C on comprend na sens wana on a ebeli donc yete mutamisa mbongo onga na yebi yango wana alors bazu producteur Chakai azala zoba aza maître ndé ba bien maître Chakai mais na moi bien na zoba na auto zali na Afrique du Sud wana na mona kai ala na moi ligablo ne mo basala te kaka ba kuka ya kuna siko te kaka producteur na bino yo na ici Mike Lokamba yo kutozaki na concert wana mutabetsa héritier watana bina na Afrique du Sud c'est Vienne Nozi Mwamba Sankai club